part nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango Bolo motala suke na mbanga. Fala munga uzaki na baduti. Tambele ya vile mu ale duti kino so mu nda tso. Yo so mu na couleur yo so kala kitoko. Enfin, ça va. Comment est hein? Il va bien. Quand on pour na, tu as vu jeune ngalo ça y tout hein? Donc souvent tu as na matata mwasi. Ah, na kolema. Kolema za na compte biloko mususu ni bilamba pesa ko tamasa zo na mama kitoko hein? Ba père facture ba pesi. Makasu, ba mungwa, ba sani ya munene, tout ça. Non, mais on a coutume, c'est ça c'est symbole. Tu vois si nous on va ça ta sac mobile, makasu nde sac. On peut ça kama makasu ta misa tout Lamp kolema ne ozolo. Oui, lamp kolema na mboka na sala kama sala nini. Eza la matanga, eza la bafeti munda na bisoka yango wana. Na mona je mutamu na tene na baza. Yo mona hit. Osonge zangi monete. Mais le problème moko pe na inowe bisa yo pona bosana ki moke quoi tu vois. Na yebi que na somi biloko yo. Mais pour na kolema na mois de novembre. Mois de novembre. Oui. Mais pour na kota ngiri kelemba. Okota ngiri kelemba. Oui. D'ailleurs kotala ngana ndako koko. Mon frère, là au kabaya. Alors citoyen donc la tamokati. Tatali kelemba. To yebani c'est mon frère, c'est mon ami là. Tatali kelemba ndeye. Donc ye akolia na sanzo yo novembre ngai. Na tata na moni liste mama ngola azali ma patu azali mama lu azali ngabi voilà comme ba connaissance nga bazana kati ya pas de problème mama ngola pa kotini kelemba wana ndonga taki yeye ni mtu wana olobike boyeba ene bandakala ususa ni kelemba kala bali boso ha non tende okolela allez so ti mutema na novembre okolela na kati okola ko dia tana année prochaine akotini kelemba bokoti bosene ni kelemba te alongwa ko sali kelemba pa mususu Bongo ni bosoye mutakolia koto yo. Boya kosala kuli ba yaso kene wana, nibe mutakolia lisusu. Awoko tamakele bata 5, asili saka nyongote. Ngamna so biso. Azui kuna ye kufuta mwandamba kwa kosali kele mamususu kwa kandenge wana. Bongo yoti motema ndi yango wana poso malamp kolema. Oui. Pour que ça retarde na mariage na biso te. Comment vous comprenez na tata moi si photo c'est la lisusu. Non, il a mbata. Il a mbata to ko ko. On te connaît au monde des places de somba qui ont ça. Ndana yo même qualité. Couleur comme ça différente. Couleur est à très bien comme somba. On connaît même les biloko comme ça konyawa. Lilolo, vitamine, vitamine, muba, pilipili. Masala na bango ba fruits nous sotoliaka et ça na kasi. Maman il va tenir ando na koba toi. Koba c'est mangeable. Ndando. Moi je sais bien on expliquer tata moi si pour moi la date où il a la une tina na ngoto oui c'est grave yo ce que les ba bilei za na kati nzoto ko za la kolongono vitamine mingi na yemu tabela ka mingi wana ko sepela penza wana buto zile kule wa rose wana kufanda kutika ngayo oh fiancé ya ngai fiancé eli koloba kuyoka ko sala ko était na fanda wa ko sali papa la bino ko sali papa na mama hein? Comment peut-ça que ce temps to yeba na bien? Yo kazinga soki na soka fiancé te nga na makolo na ngelongo kabona ke data ville ya pamba. Nga za ko ke ville kaka accompagner na maman na biso be na papa na biso. Na ebi na ko ke nga moko na ville te solo. Basa na boyika bazo batela ngai ti na ko ya kaka ti. Para vrai. Bila ba fiwa to na kati na biso mutu bazo sala mobulu ka nga mno zo fana ndenge no ko féliciter ba parents na ngate. To ko ke le tika ngai. Ko peut-ça communiquer, ba féliciter ba. Na salon, tosho na salon, oka kiti pia pangu sina ito. Wana hivi kuna anu, iye penza tatana mamuke alukanda kama maka. Mtu yo mwake sana. Comment? Ekuru siku kuloma yo moko. Te, yo tala na tala. Tosho atiki wana mkola. Atiki nani? Siki. Kasi baba mambriko. Nga pesa na ngali susu temukela wala eka kana musala ngam et comme une décision la yim to yago bana ah non voilà tant tout ça qui na likasi kolwezi papa na biso yale ki bazala ki na ye tant na kisoda tant bakena na guerre suki 40 45 zoye na yo nde yo muto bandaji
nalobaki na yo ke ozwali mosala asaka mosala ndako to akengelaka tani ata lopango akombaka lopango boye mpenza ata yo moko soki mopa ya siko aye aye kofuta bapoutiere pas na bakiti nyonso akobebisa bilamba oyo nyonso kaka yo kaka makambo nyonso oyo olobaka nde ya malamu soki nga nalobi mabe ofanda na ye kaka atikaka nani oyo mwana wazawa nani masasi ngai mpe masasi oyo nga nazomona ke olingi nosi kokipe ye te depuis ye azwi baesheke na ye wana afandeli biso na ndako mikolo nyonso mwana akomi na basusi akoya kobela na estoma lukela ye kaka classe olingi kolukela ye classe te bongo nga mpenza ngai nasala nini biso na famille na biso bato balingaka classe badiplome ye azoliangolanda lokolo na bino bokimaka classe bino bolingaka classe te comment voulez-vous moto asali examen d'état azwi te on va demander là-bas epai ya préfet na bango oh non akoki kozonga te et puis bozoya koloba nga napesa 30 000 zaïr po a refaire 6e. Moi, je ne peux pas donner 30 000 zaïr. nalobaki na okota ya ta na école professionnelle ayekola métier yo lobi lokola redoubler autochanger classe autochanger nyonso wana sikoyo makambo ekomi kaka na moto na ngai mpo bandeko na nga baza bazoba yango wana mwana aza zoba nyonso wana ka mpona bonjour patron mais yo mpe bandakala wana ozalaki wa non patron banakoluka ordonnance oyo ya quelque chose moyen te donc yo olingi kaka bayeba ke yo oza ancien combattant place nyonso faut tenir wana bilamba mosusu eza te okolata oyo souvenir patron monene asaka souvenir donc l'air nyonso c'est ça souvenir soki jour anniversaire na yo olati yango mikonozo te patron aza mwa mokanda awa napesa epa mama wa bwiti nakoservire nga bandara moyen te na mokongo patron oyo sikoyo oyo ozopesa docteur nde asoye yo te mama mpona moni mpasi okomi aza nyama tika nakufa boye mina akufa leti mpona bunge etumba 30-45 donc lokola bundeki etumba okokufa liso te patron nga namoni soki baningi anga na etumba awa na sayo ça va di sayo mosusu le mosusu pofo ozala nokolamba biloko ya basoda okomi mpe na yo mpe obundaki yango wana kaka batimi bon okobomba ngo lobi opesanga kosala merci merci patron yango etomisinga mingi mpena moyen te mama oyebaki teke otikaki biloko nyonso na sala pardon mpo presse mpona mokano oyo ya munganga bino baza liboso mama azalaka motu mabe mama azalaka yo oza tata mobimba pesa nzoto kilo oza kosala mosala baza kopesa yo likuta ekopona biloko kamata okelotia mpona ya nsima merci nasala so te pardon de liberté mais dans tout ça yo ozolobela kaka mwana mosala bongo mwana ya mwasi aza wa kasi mwa moke ayebisaki nga awa alobi eke losomba soki sapatu na ye wana soki vraiment je ne comprends pas ye bombengo comment ye azwi fiancé leur nyonso kobima donc wana akendeki na fiancé na ye leur nyonso c'est comme ça moi je n'ai jamais vu ata kutu bafiancé yango mpe leur nyonso kobima tout ça na encouragement na yo encouragement ya nini mobali na ngai non mais ce n'est pas possible ça fils comment ça va bonjour papa maman François papa kokoma nyonso wana boni préparatif papa facture nazobunda nango kani kotindelaki ngai mais de toutes les façons oza moto ya administration nayebi faut pas trop te tracasser oyo ozwi moke ozopréparer moke nga kutu toi c'est encore bien mais ntango nabalaki mama na bino mais j'ai perdu je crois 5 kilos bon oui déjà makambo coutume bon prépare ça petit à petit et l'essentiel que ekoki ça et puis makambo ya badoto wana biloko nyonso wana eza symbolique dès que omonaka date ekomi près moi je t'aide c'est pas parce que basengi wana que nécessairement il faut pesa wana on négocie tout ça oyo okoka wana opesi eza symbole merci beaucoup parce que tozoteka mwana na biso te ezali bon nji mobali na nga bon nga nazobima nake na contribution pa ya
bato contrôle fiscal ce qui recouvrement pour la taxe pour la taxe donc il faut que tu et puis ton frère aussi il a voyagé il faut que fout pas que les commerçants il faut que fout un bon contribution bon l'État c'est avec ça que l'État travaille. Alors on a qui pour la makamano pas oui que les autres peuvent communiquer il faut que fout pas pour le pas le terrain pour vendre à l'État même si tu construis 18 états il faut y battre ma belle c'est l'État parce que eux ont appelé qui ah non il n'y a pas de problème bon fils papa bon beaucoup de la merci beaucoup ok mais tout le monde ça va il n'y a pas de problème ok il y a que tout ça pas qui dit il y a le moteur ah bonjour papa papa il y a plus ou moins bonne madame ah là mon combat malade moitié parce que là le canon quoi on a envoyé tout le temps redonnant tout le temps tu me chines là où papa moitié ordonnance il y a ma campagne ce que ça va donner ah dans tout le pas expliquer l'ordonnance ça va depuis le mois de mars le 23 mars 81 c'est là que ça y est celui qui s'est allé n'a pas mais un yo le bien na sombe na bakisi nous sommes des mots ordonnance ba tuboni ba moni olakisi nga bato boye bana mois de mars noko azalaki alobi na ntongo olakisi bato nyonso ozolakisa moko ordonnance moko wana mpona explication soka na posa mbongo sili mbongo na ndenge nini kokosa maladi mpo na nini epi motu nyonso yo komona yayaka mpo na yo osa ordonnance oyo mama apesaka pardon na sala na olakisa ngo na mama nga nayebi yo ozalaki mwana mokawa na quartier nga nayebi yo madame mais lelo mpusi nga nakomi ako omona nga mpamba namona aza mpena bana mpe basi mine mpe lokola yo nasokosa ye te ya yebi papi kamako ya otiana merci kende kasi merci papa topota merci kaka boye moi sikosuko oyi kotikanga te mai imela ya papa namonaki mama na papa ko nazopesa mama loboko azotala ne yo omonaki basi namasalaka na bonjour bon ça va un peu bien natongola na moka boye namoka yo eza te okeleye nauti badémarche nauti pavia na mpona na kota na ekole na ye malobi na repasse sublime na 9h démarche na yo ozosalaka yo moko papa yebi papa nini ekokipe so makambo nanga te alingi okipe te aza na kanda na yo ndenge oza mwana yo ofo okita papa mata osenga yeba pardon comme ça so osengi ye pardon akokomprendre oza mwana na ye enfin même si déjà maman combien de fois naosenga pardon so okomisi kasi komoni na classe yo moko banofuta classe te to solution zu yango wana yo moko olukaki makambo mais moi je comprends pas l'école wana yo obeki na ngai na bureau que préfet limbaka yo te alingaka ngai te mandakala bon examen de eza mpona préfet donc l'école ngai nalakisi yatala examen déjà eloni ya place kutu eza wana mais ngai nasambwisa kutu si nasambwisaki yango déjà po akanelaki ngai yo nde moto osambo koleka examen nasambwisi yango me nde akaneli ngai bofeta préfet eloko todisite na ye eza mpona na ba heure libre intervalle ya chaque professeur élève aza droit kobanda na mingi na ngai libanda na autorisation ya préfet tala bofrère oza nanu na kasi ya koyekola soki bozomi na classe na mois de septembre ce n'est pas là où okozwila moto mabe septembre octobre novembre décembre etc vers le mois de mars préfet akamati bakombo ya bana 6e akopesa na inspection générale omoni apesa mo kuna esili ntango ozosala examen na bino wana ye aza na ntango toke totala bacorrection tout ça ce sont des inspecteurs autres qui font ça et puis dans tout ça il faut comprendre que examen l'état bapréparaka yango te na 6e secondaire à partir de 4e tu vois bien le programme 5e secondaire on termine programme abengi ya terminal omoni ata okoma na 6e ozosala barévision ozokorépéter matière na yo quartier mobimba depuis obanda baécole nini combien d'écoles ils ont changé na secondaire parce que lobaki na nga na bureau faut être clair nabandaki na Beaux-Arts gama nake internat naso na bata
na sona ba internet wana yemo kwa senga kwa sona internet mo ni take kuna kwa sana kama kuna na mon soubiété aux 5e non 5e école donc chaque année aux écoles muso papa savoir na katuna tu examen te préfet na mishali ngakanga ça va abo ça préfet nyunga na okenda ngapo to kutu mikolo na zoke puta tena sisi wala tena zoke et chez moi chérie tu sais ce qu'il m'a dit abi na ngai na zoke makitona na kena l'armée ok bilo ko ba na yo oza na position te oza sans position ya tela armée na ko kele poka kuna ba na bela ka estoma na ukanzala pindate ya mwana omoi yo ka telo ni apasi za zela mto no kangelo motema tu me vois au bureau à 10h mais pilipili yo sakana emer pilipili bela kangelo lino okondima ya ka 10h na bureau to kende na école wana yo li ngana ko tala préfet solomoke okota kuna d'accord merci ok ya ukansate ke ngana obanize te na sambu se jango déjà so kana itembele yo nem to sambu ka temo dimbate c'est pas ça ngana kana ya sambu se jamais eta ya ganti ba to bakende ko ko kama ba préfet ah non non Mwen grafana to musala maman ngeke na odinongo alinga kende papa ngeke mama na pays pour tumbela yeto nsolo lo bakiti mama nazo kuna musala yelo pe na contribuer te mama atamba la sima bongo melango likamote to biso salaire paiement zute bokolo bado kambona te musuko zalia osaye paina yo ozo mitumisa pa pa mo pensi ce que zate na osala mala sima na koyela yo na masamba na yo na kosala mwa koli moko pe mama komona kaka ndenge kosepela merci papa mama tiki kana ko likamte merci mano bomengo ona yeli peza eloko azolukala moto na ngai te bomengo nazongina nani yo na ngai nani mama na kati ya ndako asi yo te vraiment ozokamwisa ngai na age oyo okomi olingi kaka na grondeur liboso ya leki na yo nasali nini mama ebimaki yo ntongo kozonga na yo leki vraiment ya solo mpenza yo moto oza nanu fiance okende kofanda na ndako ya fiance no banda ntongo ozongaka balero mama eloko nelakisi oyo nana kende kofandaka na ndako na ekokendeki kosala baachat biloko bosengaki banoko basengaki biloko bapapa basengaki biloko to bakopesa mpo na doti yango tokendeki kosomba ifale quand même nazala napona soki aponaki bilamba moko ya mabe mpo na famille na biso lokola batata mwasi bazalaka pe exigente balinga basilika moko mabe nini soki ozomona wana ya solo ngai nazalaka mwana moke lokola yo te ngai mpe nazalaki fiance ya tata na yo avant ngai akende mpe mobali na ngai naza kokamata leki ya moke ata ya quartier ata leki kaka ya ngai moko nake tokoki kofanda mpona epa mobali na ngai nasali kamwa misala mike oyo eza na ndako na ye nsima nango tozongi mais oyo abino bana mikolo oyo yo moto oza nanu fiance mais okende no libala kala osango ata kuna okoma lokola so okota nokala na libala nzoka nde oza nanu fiance bomengo nalingi bozoba te nakoyebisa yo makambo nyonso yo olukaka nyonso ezokokweyaka na motu na ngake nga moto nazopesa yo liberté otambola ndenge olingi mama ekoki kaka sa yoki masasi azalaki te na tongo sikonganaebongoloba na mutu continue soki moto na kotika soki na motu likambo mbala moko oyoka te entré bonia malamu masasi bomengo yali ndenge na ngala posa na ye ndenge nini mutu mwaye yo pe nadi elamba nake batongelinga oyo siko ozoyebisa mambeko mutu yo oyebisa nalati onasali mambeko boniko famille kaka yo te famille nga waka mele pilipili atomboki lezi ya solo oyo tomboliso ndenge omona biso mambrie omela nini nomelaka sucre yela nanu sucre nani bayangana esikaka yo de ne ozwa okozonga yo pe obosengisi kantine mbote mbote pa mambrie nango tokende na nini kantine wabine tokende pa balale pa babialo
Nena est secret. Secret. Cantine. Mon tonko ça est. Naza katini te na sali na nani bomengo. Bomengo. Tupini na ko kabisa. Na no yo. Buta mtu mmoja mandefu boy. Vema ndefu. Vema ndefu. Akuta ki mama. Sa maman a déplacé mon quai. Kende kas na wodi kende. Et puis parce que vous avez kaka buba ya bite tika komba ba ngo tika te. Bato mingi mo fu ba ya ka bise ko na ye. Na no yo. Ba bina la ye, abina sa yo abina ki conseiller. Papa conseiller. Ah, papa conseiller pas le gars. Ouais, ça se dit à ça se dit que tu vas na mitene. Tantabu ici na bossa na. Zana ya na. Tu vas on sort tombo qui est. nakosi nde nakepa ya ebale ko banda ntongo wana alumaki nzoka nde nalekaki pa adialo na ntongo bongo mosu alobaki nini bantu wana so baye tika koma yo je suis pressé bino bato bino yo tout le temps pressé. C'est bazaka bato pona ya so luka musala bato bazo na moi je nakuna ezongaka papa matata bongo sikoyo après midi nde nakeba ebali mpe fele tokomosala basha biloko mosusu oyo bakesa mpe na doti nakebana nakosi kati donc ozonga nazongia mwana na ngai ye mboka ekufi naye kotika nati na ndako eyakende masilike oyo mpenza kobima nakobima kolofande pa fiance ne ayebi teke nabanaki na mikota biso atingami ti dialo yamae camarade balobi ote ifo ndima kaka mona na biso abalanga kaka tokende na mboka na bango mosikomo na kosala mosiko osali ata yo moko eza noka baaventure tozosala baaventure oyebi mwasi moko azalaka na mwasi moko azalaka na mobali moko nayebi kazalaka na mobali moko ozwi deja baengage baebana tikola babiloko komba pambana na ntango oza nano jeune elinga nano ko olekana na betape wana soki oleki na betape wana teka mbamona ndaka liba teka biloko komba pambana liboso na olingo vivre nazomona place na kotia bango nyonso osali mwana kini eloko nini kobanga kosala makambo lokola moto atimbela nini ebongaka ko ozoyiba na yo ndima mpe bala mobali mosusu me yali ninde abala ngai boye bala azobala nga soki na ozalini kalo mpe nazalaki na fiance te bazali kokoya kobala nga te tika biloko wana yo nde elingaka kozala na mayele nani yango mama banzo balekaka te nini banzo bazosala trouble kuna yalinga biloko oyo te limakende bakotiaka te limakende te mama banzo sala dejordre nakomesalinga mpasi awa abamontelo tina ndako abape kasi bino nde moto olukaka nga nani kokokima mbangu te tata aza lokola biloko mingi te bakoko kofanda basolola te ozosolola masolo aza kaka pembeni bongo bato nyonso bayaka oyefa ye elongi na ye ezalaki boye ayebaka pe tekele mosusu mama aza wana koya koyoka nalobi ya famille moko sikoyo kobima te nde koyebisinga obima te namona ye nabimisa oyebike koya nazoyaka nayebiso famille tika oyo chance nani oyo chance nani soki obebisa yango etali yo nayebiso kaka ndenge soki obebisa yango etali yo nabebisa mpona nini nayebiso kaka ndenge soki obebisa yango etali yo okobebisa te nakebisa nayebiso yo nazikoyaka nazoya wana na mwa liboso na kote na biso na prince wana nakutani na voiture moko boye ya bien là bato yango batambolaka babinga batambolaka bango nga mpe na bi nazalaka na lipasi na banga te kasi nga mpe na biso nga mpe nazalaka na lipasi bongo nabukana lobi lelo te rendez-vous koza lobi na 21h tokobandana na film après film concert boniko boni kokosa te mouvement mpenza eza na bato yango tomonaki ndikokosa bato tikanga mona ndenge natalaki position ya bato nga bi oyo moya kobukana ezali matanga moko improvise kozala linga mpenza oyo improvise vraiment en tout cas ezala mpasi mpo na ngai mpe nakoyanaki mina te mpona nini nakoyaka moyen ya koya ozongi ka sikoyo te nazongi kaka sikoyo moko ebi makambo na ngai nazosalaka nano esili te quand même mambiakolaka salon
Congo yo. Ah, mon sera solo yo. Hey, aïe, ah, aïe. Ouais, parce que tu as un truc au commandement. Approche le port. Aïe. Une sorte de chef de baou à mon Congo yo. Couronne. Aïe, aïe, aïe. Approche le port. Voyons, me passe moi un temps de quoi mon sera beau, il vient d'accord. Bon. Quel travail. Ah ouais. D'accord, je peux faire ça. Tu sors. Oui. Qui? Zerana. Oui, j'entre. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Donc, Azali madame. Oui. Gars, il y a eu bien. Je connais vous. Le vous. Dans votre pays. C'est les distances. Là-bas, vers l'enseignant. Et puis, la fête d'Aïe. Là-bas. On a on fait la bagarre là-bas. Les guerres. Belgique, France, Anglais. Avec un seul combattant, moi. Fait bagarre. C'est papa. C'est papa. C'est papa de la maison. Ça va le santé. Le santé? Le monsieur, ça va. Non, ça ne va pas. Tu es malade? Oui, vous connaissez. Alors, on va acheter les médicaments. Attendez, oui. On m'a donné, vous êtes magicien. Non, je n'ai pas magicien. Si tu es malade, on va acheter les médicaments. Comment tu as? Allo, ce gars, Azali Bela, à son mélange qui ici. Mais les gars, mon cas, vraiment, tu n'as pas là, le qui? Mais moi, je me dis que tu n'as pas ordonnance. Oh, il va pas te dire, ça y est. Moyen de te battre, papa, non, on passe mon pont, moi, ça ne va pas. 2000. Ah, quand tu vas y aller, tu vas t'en aller. Oui, ici. Eh, madame, ordonnance. Comment? C'est ça, parce que je n'ai pas vu toi depuis une semaine. Tu as passé, tu n'as pas passé encore. Poyo, où met les amonanités à l'économie. Bon, même comment s'est marié toi? Pourquoi tu fallait m'attendre là-bas au magasin? Non, le magasin, tu n'as pas venu. Oui, je n'ai venu. Voilà, pourquoi c'est venu? J'ai attendu toi longtemps, tu n'as pas venu au magasin. Pourquoi j'ai attendu toi? Moi c'est William. Papa discipline. Papa Bomengo discipline. On va arranger toujours. Aujourd'hui seulement arranger. C'est donner l'argent. Ah, mon apacité pas yo au mingi. Longtemps tu n'as pas venu au magasin, comment s'est passé? Voilà. Ça va maman? Bonjour. Papa, mbote la bino. Maman. Maman a Bomengo. Papa, na kena alikuwa anasema ana msala. Sawa ni tako atoblo. Alors pourquoi tu n'as pas content moi? Je suis plus tranquille. Tu n'as pas tranquille? Je suis mal à l'aise maintenant. Asie. Ça n'a pas Asie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah. La santé, ça va? Ça va. Les affaires aussi, ça va? Ça va. Ça va bien? Mon père. C'est deux papas. Vous avez deux papas? Le type qui est passé devant là, qui a resté. Non, c'est notre domestique. Voilà.
Alors papa, ça va les santé? Ça va. Les maisons, ça va? Ah bon. Oh. Mais moi j'ai dit, mais ce sont des inconnus pour moi alors. Ah bon. Parce que tu as les jeunes filles là, les autres. Ah oui, chez nous les femmes sont belles. Hein? Voilà. Alors vous êtes vraiment chez vous. Asseyez-vous. Voilà. On va vous servir. Hein? Nous avons chez nous. Non, il n'y a pas de problème là, vous êtes chez vous. Voilà, nous avons chez nous. Voilà. Chez Abdallah. Voilà. Ok. À tout faire, papa. Il n'y a pas de ressemblance comme le Cheikh Abdallah. Tu connais Cheikh Abdallah, l'ami de ce peintre-là, le peintre qui venait à tout moment. Mais lui, Diallo, lui ressemblait à Koupa. Ah, là, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Koupa alias Popokolo. On va prendre la machacha. Le peintre, ou le dessin. Et si vous faites un groupe comme ça. Non, ça rend des gars, il y a beaucoup de conseils quand on m'a fait la bino. Hein? Donnez-moi les collants. Collants. L'oro. Tiens, les oro. Ma prière, ça, Bango. Non. Voilà, tu vas acheter le oro. Ne pas se manier le or. Oro. Abila son là-bas. Il va recevoir ses collègues. Il va le recevoir maintenant. Ses collègues de service. Ses collègues. Mais amis, Sani papa Momengo Asokulan. Ça fait les choses là. Alors maintenant on va partir avec toi. On laisse les maisons. Je vais vous suivre. Tu veux venir après au magasin. Yo, 18h. Ayasima. À 18h. À boutique, au magasin. Il va faire les 18h, Marguerite. Mais ça, le moment là, c'est le moment de prière. Voilà, c'est le moment là. Tu passes à la mosquée de Cites, tu trouves tout le monde là. Tu connais les mosquées là? Oui, je connais. Tu as déjà vu? Non. Oui, je connais. Aya à mosquée, Aya dans le magasin. Voilà, voilà, tu es venu au magasin. Alhamdulillah. Voilà, parti. Oui, d'accord, Quand ça tika bisuli banda? Ah oui, moi il pas possible. Quand ça bien mandé ni? Asili kan nani abeta likambo? Abeta ni aleba likambo. Abeta likambo susu likambo abeta. Kasi mutu la selema be akata akata kufanya mtu. Ile ana si akuna kujuni. Je vais vous suivre. Tout à l'heure là. Pourquoi tu as dit? Je ne peux pas vous accompagner. Diallo. Vous l'avez encore le lycée. Diallo. Atika biso na porte. Atika biso kaka. Ofana, on offre le lycée. Diallo. Voilà, tu veux le magasin. D'accord, Florent. Apporte. Il a attendu ça. Aya kamuke. Bon mango. Abosa na te. Abosa na te. Awu melate. Oui, awu melate. Maman nga ba benga kana mboka na biso na kisosila yango te. Ndu kite vraiment ba ko bukani ya wako. Quand tu passes le nom na mona te. Mana. Bon. Basangi ba kelo. Bakeli bayeka po batala nde ebale lokola mpe ayebisaki bango kakoleka omona bi mpena na leki mpe bayeki soni mpo basolola na bino bon yango bakeli balegelaka basemeki nde bato basemelaka moto libala bayawa soki biloko ya kolia ezali apesi bango biloko mpo bakendeke na sango na malamu ke ozali mwasi malamu omotiki bango bakendeka ndenge wana balobi nde soki mokolo mosusu bakoyawa nde bakotikela ata masango ndenge wana osalaka ndenge wana te mwana ngai libala tosaka Domingo, voilà, j'ai oublié l'argent pour donner à papa là.
Il a appelé ça papa. Tu donnes à papa. Voilà. Ah, mais la sucré. Magasin. Magasin. À Bossanate. À Bossanate. À magasin. Je viens. Ah, Mao, Gambe. Maman, nitakufa kado na kokati oko mimi kile stoma tena sasa mbona lezi boibuni ni tena bila sio kala pesa nini ya istoma ni sana ngayo na life bien tena tu kasi leo bio zako kusabote bilo kwa kolia ni bon baona tu atike ndio kasi pia pesa papa na tu pesa na wewe yoko mkoa wako ni pesa papati unazana na shamba na zote mtu mazungumzi kasi bila hata vera miliki hiyo nalo fundo ya kulia biloko sio basi maki hapo mengo maki batike limso kama mafuto vitu somba usomba masanga tomi na bite frère babo batiki batiki bongo na buzo bila batu buzo ba onga na bimisa mbongo 30 000 zaina que pesa na préfet pour ba komisa moi je ne peux pas et puis cet enfant vraiment moi je ne comprends pas azo sala honneur ya famille ngal azo la alingi ko le misanzo tout ça me conduite et après ça na que les ba démarche à comme sur garde civil ngai na que na quartier général bina commandement de la ville na bango kuna allez commandant zuna ngamona comme garde civil ngana ebisa alors après on dira que musubira nini kota na école professionnelle olingili susu te kasi mbongo yango kenega bino bato bozolinga kosala ba démarche pour réparer c'est ça là mais ngai insulte loko bozimbo bosala démarche obima peka mikolo so na kanda iyo penza ngana yebite soko sambela penza ya solo Alors, moi, il faut que je parte. Ah, tu dois essayer, comme on va dire les autres là. Parce qu'il doit essayer à l'intérieur. En province comme chez nous là. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a l'argent. Et les marchandises. Il y a les marchandises et les produits. Voilà, voilà. Tu vois au nord là, au nord du Saïr. Aro, Wacha, Goma, Bukawa. Chawa, c'est où? Wacha. Moi, connaissez tous les Aïrs. Chawa. Là où il y a de bonnes choses, moi, connaissez. Voilà, il y a beaucoup de marchandises. Là-bas, il y a des marchandises et il y a l'argent. Voilà, c'est là-bas, qu'est-ce qu'il y a? De l'or. Hey! À Sakralala. Sakralala. Eh, Fofana. Voilà. Alors, au sud, vers l'est un peu là, voilà, il y a les diamants. Et Papa Mboujima, Kananga, les cols là. Les bonnes cols. Alors, moi j'ai parti, alors demain, ou bien demain. Non, tu es parti les jours que tu as décidé là. Non, j'ai décidé demain. Non, demain c'est trop tôt, il faut attendre d'abord que j'ai l'argent. Il va voyager les jours que tu as. Mais il faut combien 5 millions. Non, Fofana, beaucoup de marchandises, 5 millions c'est petit. J'ai donné toi 10 ou 15 millions. Oh, 15. Alors j'ai donné 15. Ça va 15 millions. Ça va 15 ça va. Même si le magasin reste avec les petits articles. Avec les petits affaires. Parce que moi quand je rentre, j'ai amené là. Toi tu parles. Tu vas voir. Voilà. Tout le monde va envier nous ici. Allah Akbar. Assalamu alaikum. Voilà. Sukan. Sakralali. Sakralali. Kampun. Fofana. Voilà. Toujours des bonnes idées là. Voilà. N'oubliez donc pas avec rester avec un peu de marge. Ça, ce n'est pas le problème. Parce que même chez Ahmed, le fils de Jibril, voilà, c'est venu, j'ai dû lui qui a essayé. Oui. Merci Awa, ma femme. Awa, ma femme est restée. Awa, si Awa venait ici, comment il venait quand il pas venir. Il a écrit un lettre. Toi, attendez-moi pour répondre. Voilà, pourquoi c'est répondu pas? Voilà. Quand il rencontrait Abidata, il parlait de la même chose. La même chose, voilà.
Oui, Papa Mambri. Patron. Tala kunana. Oh, ben non, oui. Allez, qui est vous? Entrez. Votre papa. Ok, c'est bien. Bonjour, papa. Oh. Tiens. Allô. Jarma. Ça va? Ah, voilà, ça va. Santé, ça va. Ça va? Maison, ça va. Oh, madame. Mama jali malamu. Nani? Mama mwana. Merci na lobani na ndako malamu. Na bana. Non, ce que na lobani na ndako malamu, imetila kutuna susu nini. Bon, c'est vous. Dobina kutuna ka nyoso. Ah, voilà. Oh, allez ba nyoso. Mais c'est vous ici. Alors, quelle nouvelle? Aucune nouvelle, c'est bien. C'est bien. Non. Papa, azali malamu. Jambo alingira zone malamu Non, chambre. Parce que moi, je n'ai pas 20 longtemps ici dans le pays. J'ai aimé beaucoup le pays de vous là. Ah bon. Alingi mboka mingi. Mboka na bino. Alumeli mingi te ayeka ka sikayo. Ah bon. Parce que l'Afrique c'est toujours les mêmes choses là. Les côtés de nous, les côtés de vous ici, c'est les mêmes choses. C'est Oya. Azali nakati. Denge moko. Yepe aumeli awate. Aumeli mingi. Zalo mokole basanzu mimi. Mbulu, mbulu misha. 3 ans. 3 ans. Alors 3 ans. J'ai fait 3 ans ici dans ce pays. Moi 7. Moi 7. Ya abule, nataka là mona lumeli mingi. Lelo mtoben sakamango wao. Ayaka kosala makambo. Ah bon. Voilà. Ya, jelo, isa akarali. Sio kama nilifofo na kwa le mimi sana. Je vais moi-même au pays là, parce que je connais les Afriques, c'est toujours les mêmes choses. Ça va. Ah, c'est pour le commerce. Ah bon. Combien il est là? Njita, combien? Je ne sais pas. Alors, pourquoi j'ai demandé, comment tu portais le numéro de service? Oh, mais nous, c'est la taille large. Hein? Large. Il est fait comme l'ami. Large. Alors, les pantalons, c'est encore. Vous toujours. Hein? Pantalon, ça a un numéro. Pourquoi c'est large? 54. Ah, voilà. Mais le numéro de chaussette là? Oh, 42. Ah, 42. Voilà. Le magasin. Ça, c'est la boutique. Ça, le fait à les pantalons, on les billets, Ah, voilà. Alors, vous prenez les bières là. Les bières, ce qui est sucré, de toute façon, pour prendre les Fanta. La dernière fois, ce que vous voyez, nous sommes hospitaliers. Donc, inutile de non, moi je n'ai pas hôpital, je n'ai pas malade. Non, je dis que nous sommes entre nous ici. Oui, nous sommes entre frères. Donc, il ne faut pas commencer à donner l'argent, tout ça. Non, c'est des cadeaux. Nous, on a l'habitude de donner. Si je n'ai pas donné le collège, je donne l'argent. C'est comme ça, c'est nous. Bon, Njita. Il faut toujours donner quelque chose là. Voilà. Hop, hop. Il ancre la vie. Et il y a une ça pour le bonjour, bonjour. Ah, bonjour. 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 Alors, ça va? Ils sont là? Oui. Oui? Ils sont là. Tu as habité les maisons? Tu as habité les maisons encore? C'est ma famille ici. Ah, c'est ton famille? Ah, ouais. C'est bon encore. Alors, ça va, la santé? La santé normale. Ah, les maisons, ça va? Ça va. La tranquillité? Oh, ça va, monsieur. Oh. Mais pour nous, on demande toujours partout là. Les santé. Ah bon? Ah, voilà. Il y a longtemps que vous êtes aux Zaïre, vous? Non, moi, je suis venu il y a longtemps. Moi, je n'ai pas longtemps. Lui, après moi, lui, pas longtemps. Ah bon? Moi, j'ai fait seulement une semaine, il y a passé déjà. C'est 3-4. 4 semaines. Un mois. Fofana. Moi. Il a fait un mois. 4 mois. Quel est le nom? Moi, c'est Fofana. Et mon frère? Diallo. Diallo.
Ndia Idrissa. Ndia Idrissa. Voilà. Ah, d'accord. Moi, je suis Zaïrois authentique. Mais ici, grandi ici. Et laissez-moi vous apprendre que j'ai fait beaucoup d'amis ouest-africains. Les uns sont partis, les autres sont là. Il y a par exemple Soleil Guissé. Le président nous là, c'est notre président qui a donné les cadeaux ici à Mama Yemo, ambulance. Mais c'est mon ami. C'est le président. C'est ami de lui. Le beau-frère des pommes color. Singo Michel, même papa a beaucoup d'argent. Seydou. Il habite où? Seydou milite à Brazzaville. Et Doucouré. Vous le comprenez? C'est un frère. Parce que Doucouré, c'est mon frère. Seydou, c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà. Seydou, c'est mon frère. Voilà. Seydou, c'est mon frère. Doucouré, nous avons les mêmes villages. Les villages de Doucouré, les villages de Seydou et de Diallo, côté à côté. En face. Voilà. Voisin. Et tout le monde, Abdoulaye, Doucouré, François, tout ça. C'est un frère. Mais Papa Michel, c'est votre frère. Oui, oui. Mais quelle rencontre. Voilà, c'est le travail. Les Afriques, c'est un frère. Bonjour. Mais c'est comme je disais, vous êtes vraiment chez vous. Mais finalement, il faut s'ennuyer. Heureusement que vous êtes là. Merci. Donc, il y a bon, mais c'est normal que c'est très bien. Bon, voilà. Moi, je sors un peu. Merci. Bon, comme j'avais dit, il ne faut pas vous gêner. Vous êtes chez vous. Lui, nous avons chez nous. C'est notre fils aussi, c'est comme vous êtes nos fils, donc il n'y a pas de problème. Ses amis sont vos amis, sont nos amis. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Bon, on va vous servir tout à l'heure. Voilà. Le secret. Le problème des religions qui ont séparé les gens. Quand un arabe disait comme ça, comme on l'a dit. Papa, merci beaucoup. Vraiment, Nazali tellement gâté. Mais maman, est-ce que Tanga qui est la banque Makambo va comme la carte? Comme va païpaï, manioc, pilipili, tout. Alors, ceux qui me l'ont dit, c'est Tanga comme maman. La moni pe bongo pesinga pesa en tout cas Nazali tellement gâté. Merci beaucoup Nazali la sima. Bonsoir la bino kaba. Merci. Alors je disais que ses amis étaient chez eux ici au Zaïre parce qu'ils avaient respecté les structures, ils avaient respecté les règlements de l'intérieur du pays. Voilà. Et nous sommes entre nous. Moi je peux aller chez vous. Voilà, pas de problème. Mais c'est pourquoi je disais que ces amis m'ont laissé beaucoup de souvenirs. Mon frère, toi tu es un frère. Tu es un frère. Parce que tu connais Seydou, c'est mon frère. Doucouré c'est un cousin. Nous avons les mêmes villages. Ah bon? Les villages de Doucouré là-bas, les villages de Nioro et de Seydou à côté. Des villages de Seydou, ils vont manger là-bas au village de Seydou. Et provoquer le poule voilà, du village de Doucouré. Voilà. Combien de tu es là déjà? Ça va la santé? Ça va. Alors, ça va? Eh, Pélembe! Ah, Pélembe, tu es Pépembele. Aïe! Afandi! Malamu! Andako alamu! Maman, malamu! Alors, la ligue est malade. On ne va pas rester longtemps. On doit aller manger, mon frère. Parce que, on doit manger. Les rencontres là, ce n'est pas tous les jours. Tu rencontres ton frère, qui est le frère de ton frère, encore les amis de ton frère là. On doit manger les caprices. Chez nous là,
Comme je disais, c'est les religions qui séparent les gens. Mais c'est pas un grand problème, ils prions le même Dieu. Le même Dieu. Papa, on dit ceci. À votre sort, papa. Comme on les dit. Ça veut dire que tu avec ta religion, et moi je reste avec la religion. Mais Dieu, Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est son prophète. Voilà. Mon frère, on doit le manger parce que j'ai beaucoup de contents. En quelqu'un, il a parlé de Seydou, il a parlé de Doucouré, il a parlé de... Je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser, on doit les manger. On doit aller ensemble, j'ai invité lui, on va manger. On va au restaurant bien au Cabri là, on va manger les Cabri. Ce qu'il va manger, on va manger. Tu choisis toi-même ce que tu vas manger. Non mais surtout d'abord, on fera... Bon, même on va manger là-bas. Avec moi? Voilà. Non, je suis fatiguée. Ah, tu as fatigué maintenant que tu es venu. Pourquoi tu as fatigué déjà là? Et puis comme elle vient de rentrer, les parents ne vont pas vouloir à ce qu'elle sorte. Nous c'est comme ça, oui. On respecte beaucoup les coutumes et traditions. C'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Alors tu es venu au magasin, tu as amené lui encore au magasin. Voilà. Bon, on part. Oui. Ah bon, mon frère, tu es un frère. Je ne peux pas laisser toi comme ça parce que tu es un frère. Tu es mais tu es gentil. Tu es un frère parce que tu es le. Tu connais Seydou? Je connais tout le monde. Tu es allé dans le magasin de lui. Oui. Voilà. D'accord. Bon, même quand tu es venu au magasin, tu as amené lui encore. D'accord. Naoum la terre, chérie. Tango atakuto batambola kasi koyo nga namoni penza yo kotambola yo seleki tala sikoyo oyebaki ke basemeki na yo bakoya wana mobali na yo otiki banda obimaki na yo mama yo okosaka moninga na yo te pembe te mama topesa na batoli tolayekaki epai na biso ozalaki mikolo nyonso epai na bino bokinosaka nini kuna epai na bino mikolo nyonso kati bongo sikoyo soki ngai nazala awa na ndako te nabima nakende priere mais soki bapaya bafandi bango moko na ndako mama tala kosakana libala te bomengo bana basi mosusu ya kitoko mpenza baza kotula bazali mibali ya kobala bango mais yo ozwi chance ozwi mobali na yo oyebi atako vraiment ngai nazokamwa mpo na yo nyonso wana kaka na motu ya nzita tata na yo aloba kaka na ngai wana yo sekeli bana toye awa tozolanda masolo na bango eloko nini balobi wana ata babalaka bona yeko bali komi ba mususu eloko moko babaisenga badialo babaisenga vraiment makambo nyonso bapresse ndenge wana bakoki mutu kaka siko babimana bongo oyebaki modele na bango te bango bazalaka na bango kaka ndenge wana sikoyo moko nde zala na mayele ya kokimaka L'authenticité. Quelle authenticité? L'authenticité des pays là. Voilà. Mais quand il laissait comme ça, il poussait encore la femme comme ça, et surtout avec Babou Mingo comme ça, c'est son frère là. C'est son frère. Le frère, le frère comme ça. Le frère de Mamango.
part nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.